Mama wa taifa Jika TV. Baganayen. Bako beta peza mame yenga pekise yenga tika binga yenga mame yenga pekise yenga tika bilanda landa bozo monangu ndenge bako beta bako ningisa luketo bako kata makino yango na lobaka tozala complexe na mnona biso te parce que batunde bazalaka na besoin ya koyoka yo biso tolobaka parce que linga les a enviés partout. Mama wa taifa Jika TV. Ka jena bango wana ngasko funa me na me kimopao nga funa me makinga alors na minicho nga na ko jouer le suna jena bango te bango nde ba jouer na jena nga ndenge mopao akena bango ndenge mopao amemi bango place mopao akumbi bango yango wana abina minicho nga na jouer le suna jena mututi na minicho nga na okwela suna mutambo wa mututi na minicho yo nga penza na kokwela lisusu na tambo wa mututi bangonde ba ozala na sa mutambo nanga et vous êtes obligé de danser la danse des grands mopao. Vous êtes Mama wa taifa Jika TV. Cette femme là a accepté mopao tel que azalaki et aujourd'hui maman sia a tomboli mopao apesi mopao valeur bato banda kotala mopao na sia makolo bakomo tala mopao na songi alisu akomo matisse longi po atala mopao akomo tombola elongi na po atala mopao parce que il y a une femme o alobaki ke mobali na ngana osukola yo mobali na ngana olongola soni pa na yo mobali na ngana zo honorer yo na ozongisela yo kombo ya papa na olongola kombo ya buzo ba papa kola ki yo na nzoto nga na ozongisela ona na zola kisoke no oza mobali. Mama wa taifa Jika TV. Ah oui, bonjour, bonsoir et bienvenue chez Jika TV News. Merci beaucoup l'émission Nabiso Tolo Belagnoso. Oh isa live tes émission Nabiso Tolo Belagnoso. En tout cas, bienvenue bobenga ba obala libaya. Les autres zo bela toujours basango ya mopa o mokonzi. Sans plus tarder na pesu merci na réalisateur Nabiso to caméraman Nabiso azali na sima ya caméra Fabrice Mandi na pesi mbote pe na pesi matondo parce que tozaka na ye soda na sima ya caméra. Merci beaucoup na ba oyo bazalaka toujours wana pona ko soutenir nga ba chaka maboko ba pesa nga makasi pona ko encourager nga na musala tozali ko sala wana nazali ko mona inspecteur Mokonzi ingeta na yo la diva la mama encore une fois toza toujours na mois d'avril et joyeux anniversaire. Encore une fois, il y a Sidonie à Basido, grand prêtre mère, Losako Nayo, Corinne de mon cœur, bonsoir et bonjour, Black, bonsoir. Papa Igor, bonsoir. J'espère bien que vous allez bien et bonsoir et bonjour. Oui, bonsoir, bonjour à qui? À tout le monde qui aime. Bonjour, bonsoir à Papa William Okende, Mamon Mambo. En tout cas, depuis États-Unis, oui. En tout cas, merci beaucoup Mbote Pelo Sako na papa Gaëtan Kelulu na kati ya États-Unis. Wanezali li sanga bonganga ya mopao mokonzi. Papa Gaëtan, papa ya bana kobanda na Londres, Paris, wapi tokoloba Brazzaville, papa ya bana belé, papa Gaëtan Kelulu na kati États-Unis, lo sako na yope ingeta na yotikete nzambalola apambola yo. Merci beaucoup bako fifil tout ya monde entier boya bozwa bibonga bofanda soki na bosani mutu bolimbisanga parce que nazaka mutu soki na lobina banda ko bwaka mabanga na ko bwaka penza bokolimba bokoloba Mejika azalaki boyeto parce que quand même un certain moment soko moni mutu moko ka ba commentaire ne papa Anthony bonsoir en tout cas batebele ya Zizel bonsoir bato na monaka souvent de oyo ba kombo etikali gravé na mutu nanga. Papa Joseph Magloire, FT, en tout cas, basé belé. La personne de Bambote et belé, bipa ibozali, ticket nzambalola. Ricky, Nyamayala depuis Londres, moi à Londres à Tongo. Je te dis bonjour et bonsoir.
Alors bobengelanga ba fanda tu ya Koffi Olomide ya monde entier baya bazwa bibonga ba fanda tozo discuter lisanga bonganga tozo bela makambo matali Koffi Olomide les grands Mopao les number one mokonzi masolo depuis le temps jusqu'à aujourd'hui mutu papa Wemba a confirmé malgré ba guerre d'esprit bazala nango mais papa Wemba a confirmé que non Mopao azali mokonzi Mopao azali leader Mopao azali le number one. Merci beaucoup. Quand vous voulez parler de Mopao, il faut se renseigner. Il faut bobeta masolo na ye, il faut botala na gauche, botala na droite. Est-ce que réellement tozo beta masolo na ye c'est bien? C'est bien de rester dans les polémiques, c'est bien d'analyser, c'est bien de rester dans l'actualité, mais il ne faut pas oublier que tozo le bela nani, tozo le bela légende d'Afrique, pas légende de RDC, légende d'Afrique, monument vivant de l'Afrique. Tout le monde est là, Mopao qui na sud Obangi. Mais à partir de sud Obangi, Mopao avion, jet privé, spécialement quitté Ghana, jet privé a quitté Ghana pour aller à sud Obangi. Na province, il y a Équateur. Pour retomber la Mopao kuna. Comme Maïbi pas et concert réseau bétam. Ce que marché on a peut-être Zalaki avant qu'il décide au Bangui, peut-être marché on écoute déjà dans la sud Bangui. On a bilé mopé misala ya les grands Mopao. Koko makune zamboka oyo balobaka kaka anglais. Bomona ngamo na live so mutakomelinga na anglais ndenge pesa matanga mafuta le bana ngata ya sido. Soki déjà ba komeli ba commentaire o eza bulugu bulugu. Omona miss ne komi minene. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Sur le monde déjà le moko elekelanga. Façon nga ko supprimer ngo ngana miss na ngeza automatique. Eza automatique. Mais pays on a baloba na bango anglais, baloba français te. Baloba ka anglais. Mais te comprendre était le banango la diva. Ba beti mame yenga c'est comme si ba sala répétition jour. Ba ebi que non Mopao azo ya to sa répétition ba yenga. C'est pour vous dire que non les gars Mopao à conquérir kaka Afrique na bisoté, Afrique centrale té, Afrique de l'Ouest té, mais les grands Mopao à côté na ba Afrique mobimba. Le but ozala ki en direct na Hervé des Latinos, de Boyoka Kindenga Lobaki. Les grands Mopao à conquérir Kaka, Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, mais à conquérir Afrique Mobimba. C'est où, là où on ne parle pas de Koffi Olomide? Dites-moi. C'est où, là où on ne cite pas le nom de Koffi Olomide? C'est où, là où on ne sait pas que Koffi existe? C'est où, là où le nom de Koffi Olomide n'existe pas? C'est où? Dites-moi. Dites-moi qu'on se dit la vérité. C'est où? Même dans les toilettes, on connaît que Koffi existe. Même dans vos maisons là, quand vous dites que non, dans vos maisons là, Koffi existe. Songambeli existe toujours. Alors Fabrice m'a dit tout ça na régie totale parce qu'elle est là pour le bel concert ya Ghana. Parce que tu as besoin tout le bel na la réalisation ya Mopao sur le terrain et sur le scène. Vous comprendre que le messier nalanda bateau babanda ko finga Mopao avant le loba lobby que non Mopao ko ki sa 80 ans 70 ans azaka na succès. Bible ko sarate Bible yebisa biso que non et ko comme un moment moko banguna na biso ba comme ba marche pied na biso. Et voilà, tant que tu n'es pas encore na kacha mabele, tu vas vivre ça. Alors c'est le temps que le banguna na Mopao va changer malobandenge na moni bango bato ba mando finga ye bato ba kabele ba kombo bato ba surnommer d'une manière d'une autre lelo va changer maloba balobi les grands Mopao a kozala ka na succès parce que azana façon ko manipuler bo chez la biso image to ya ozonga to développer place au lobby que non ana façon ko manipuler ndenge ni to ye bango zong chez la biso ba image to ya ozonga.
Merci beaucoup Bouti Kolanda wana baganayen. Bako beta peza mame yenga pekise yenga tika binga yenga mame yenga pekise yenga tika bilanda landa bozo monangu ndenge bako beta bako ningisa luketo bako kata makino yango na lobaka tozala complexe na mnona biso te parce que batunde bazalaka na besoin ya koyoka yo biso tolobaka parce que linga les a enviés partout. Tous à la complexité. Tous à la complexité. Les autres, comme on a un bonheur international, on nous suit partout. C'est tout le monde qui nous suit. C'est tout le monde qui nous suit. Je vous avais dit et je vous dis toujours, ce n'est pas de la manipulation. Quand vous dites que non, mon père a une façon qu'on manipule, on n'appelle pas ça. Ça là, ce n'est pas la manipulation. Ça là, ce n'est pas la manipulation. Tant que vous salara bagé, tant que vous commisaka ye dong, tant que vous commisaka ye, tant que vous silisaka ye mayeli. Abandon jouer na danse na bino. Abandon jouer quand na danse na bino. Parce qu'à un certain moment, so ba oko selo bakamo. Ne bandele bando soyo, e bando salo passe, e bando salo pesa passe peso okokate. Mais soko habitué, on comprend depuis que nos bateaux basi ba ibi point faible na ngaza, ifsengeli ba ko sela nga makambu, po bango ba avancer. E bando so le susté. Ce qu'on ko adopter système lokola ya mopao. Ayebika ba jena bino. Alobi bon ndenge na yebi ba jena bango ndenge na yebi ne ba fonctionnaka ndenge na yebi ndenge ba marchaka alors nga il faut na mener un plus na jena nga ka jena bango wana nga siko faut na mema ki mopao nga faut na mema kinga alors na minicho nga na ko jouer lisu na jena bango te bango nde ba jouer na jena nga ndenge mopao akena bango ndenge mopao amemi bango place mopao akumbi bango yango wana abina minicho ngana ojouer lisu na jia mututi na minicho ngana okwela lisu na mutambo wa mututi na minicho yo nga penza na okwela lisu na mutambo wa mututi bangonde ba ozala na sa mutambo nanga et vous êtes obligé de danser la danse des grands mopao. Vous êtes obligé de tourner tout autour des grands mopao. Vous êtes obligé de parler des grands mopao dans le bien ou dans le mauvais. Vous êtes obligé parce qu'on nous avait dit publicité à ma benne malam aux raté. Quand on parle de toi, les gens vont regarder d'abord. Pourquoi on parle toujours d'elle? Pourquoi on parle toujours d'elle? Il y a quoi de spécial? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment mon père Ozoa Kibino. Lorsque y a banda ko lal, lorsque y a banda ko zanga pongi, bino banda ko manipuler, banda ko sala ba je po bo détruire. Mais tant que ya ko comprendre déjà na bino, eza moi passe po bino bolonga ye, eza moi passe po ya ko ya na ba je na bino, bo si bo zuye. Ya zui bino. Voilà. Bokomi kaka non azoje non mon pas azoje mbela lelo mote. Na ko zongela lelo mo deux fois te. Mon pas azongela lelo mote. Au contraire, azako pousser ba jeune, ba kende liboso, azako pousser ba jeune, ba avancer, azako pousser ba jeune, ba reculer te, azako pousser ba jeune, ba pousser na toujours liboso, ba reculer kate. Azako mima ba jeune, ba sala ba rencontre na ba producteur international, ba sala ba rencontre na ba to ba ko fula bango na niveau international. To mona bato ba mi benga ba grand, bato ba yebani na monde entier. Ba sangani na bato yo, baza ba faible, mais to mona na place bato ba faible wana ba pela. Lelo bato ba faible, ba misu ba koma ba chayer, ba misu ba bunga, ba meka ko tia ba papo ba tambola ba kokati. Yango nga kote wana na Felicitaka Inosbi. Na loba ke no Inosbi il est le meilleur. Na loba ke Inosbi il a félicité. Na loba ke no Inosbi c'est un jeune à féliciter parce que Inosbi n'a pas cédé à la manipulation. Il y a Batouana parce qu'il va proposer. Inosbi n'a pas cédé à cette manipulation. Il a dit je vais avancer avec la belle qui est comme Afro-Congo. Je vais avancer. Mais avec l'aide de papa, avec l'aide de grand frère. On a vu Ferigola, on a vu Mopa ou Mokozi, on a vu tous les gens là tout autour de Inosbi. Mais pas comme ça, là, comme petit habitinda, non. Qu'on tombe là,
tina ndenga comme na niveau international c'est parce que boya qui ne azala mona bitinde mutu accepter que nos Kofi a un succès et puis succès n'est pas mandaté parce que si aujourd'hui on parle de succès on va reculer d'abord on va commencer par une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans jusqu'à 20 ans 40 ans 50 ans alors le monsieur qu'on est en train de parler a 46 ans de carrière, 45 ans de carrière, c'est beaucoup, je vous dis. Vous ne pouvez pas, au ça, ko beta tolo na yete que non, n'engeza bobi sotoste. Tu sais que dans le monde de la musique ça se passe, dans le monde de la musique c'est normal, dans le monde de la musique c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter, donc c'est la vérité qui est en face de nous. Alors comme c'est la vérité qui est en face de nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est accepter que dans mboka na biso tozana légende moko oya domina depuis histoire musique et bandati lelo. Alors Fabrice Mandezong sanga toujours na Ghana, tchelanga mama si la reine mère, la reine Esther, la femme oyo aye a soulevé mon pao, a matissé mon pao. Alors mais c'est mon mari, moi je t'honore, mais c'est mon mari, moi je te respecte, mais c'est mon mari, moi là je serai là, je serai là. Na repé sonyon so ayemba ki yango pesa yango donc c'est la biso tota nanu lo lenge la reine a telemi lo lenge ya naturel na ye lo lenge la teli na ye ndenga zala ki sublime ndenga zala ki magnifique vous ne pouvez pas imaginer toujours na Ghana et boyo ka public ndenge zo pesa la makambo. Merci beaucoup Fabrice Mandeto tu comme na mama si lo lengeni nazalaki na podium le lengeni ni a telemaki pona ko tombola bendele ya mboka na biso lo lengeni ni mama si azalaki à l'auteur ya onyo sotoko sala. Qu'est-ce que moi je peux vous dire? C'est de continuer de faire confiance à mon père Mokonzi. Vous serez jamais dessus. Vous serez jamais dessus. Et d'accepter que non, le Messie là. Donc, je ne sais pas dans l'histoire de la musique et sa femme. Une femme qui n'a pas regardé tout ce que les gens disaient pour son homme. Une femme qui n'a pas jugé le Messie, que non, le Messie il est comme ça, le Messie il est comme ça. Non, non. Cette femme-là n'a pas jugé le Messie. Cette femme-là a regardé les bons côtés de cet homme-là. Cette femme a dit non, je dois accepter ce Messie, je dois supporter. La définition de patience, c'est cette femme-là. Aujourd'hui, cette femme-là est en train de savourer ba fruit à patience naïe. Aza okende ko savourer ba fruit à bonheur naïe. Peu importe où beaucoup le pas moi na masiwana, ils en impacté, ils en angouyaté parce que c'est elle wazana clé. Il y a bonheur, il y a mon pao. Quand on dit mon bonheur, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Botalaka na Ghana. Ils ont na Bénin, ils ont na Cameroun, ils ont na Côte d'Ivoire, mais ils ont na Ghana. Messieurs, madame, bakenda ko répondre
na musala na bango. Donc sentir que couple les en attend à repoter. Couple les autres travailler. Bazo kabola amour ensemble. Bao kabola pe ba idée. Bao partager pe comment avenir na bango ko kende liboso. Mon frère, si tu trouves une femme pareille, ne ose même pas délaisser cette femme. Je te jure, si tu trouves une femme pareille, ne ose même pas délaisser cette femme. Parce qu'une femme pareille, c'est une bénédiction pour toi et pour ta famille. C'est à toi de supporter cette femme. C'est à toi de mettre cette femme pour la vie. Maman, si n'a pas regardé, oh nyonso bato abandonne bananzila. Maman, si n'a pas regardé, cette femme-là a accepté mon pao tel que Azalaki. Et aujourd'hui, maman, si a tomboli mon pao, a pesé mon pao valeur. Bato banda ko tala mon pao na siama kono, ba komo tala mon pao na songi alisu. A comment matisse longi pour atala mon pao, a comment tombola elongi na pour atala mon pao parce que il y a une femme ou alobaki ke mo bana ngana o sukola yo, mo bana ngana o longola sonne pa na yo, mo bana ngana zo honorer yo, na ozongi sela yo kombo ya papa, na o longola kombo ya buzo ba papa kola ki yo na nzoto. Nga na ozongi sela on na zo la kiso ke no oza mobali. Il y a encore l'espoir, même à 70 ans tu as l'espoir, même à 80 ans tu as l'espoir. Même à 90 ans tu as l'espoir. Et ça n'a pas comme si tu as 90, 80, tu as ni bafandi moko akundi muninga mso akei. Tam susu na ki jeunesse na bango ba se retrouver na bonheur te. Na ba dernier séjour ba se retrouver na bonheur ba sepeli. Alors pour chuter, ezalaki ko pesa bino appel, rappel ya concert et les kaki na Ghana. Pour vous dire que non, c'était dit waouh. Ba image yango moko ezoloba. Ba image ya Ghana ezoloba. Ezo définir oyo mopao azali. Même ba fan ya mopao bozala na attitude ya ko respecter leader na bino parce que leader na bino ana mbandate. Leader na bino azana conquérante. Leader na bino ana muto ya ko beta to que non oyo ndingana tazate. Et sans oublier le 20. Donc c'est la semaine prochaine. Arena Didas Nde Makambo. Arena Didas Nde Makambo. O solo li bien abvié, vie pas solo li bien ayo. Parce que via za muto mutema munene. Via muto ba pardon, via limbisaka, via tala mabete, via kipakate. Via kipakate, via peza za muto mutema munene. Via peza za muto mutema munene, akiparate. Il suffit ka oya oloba a vie na ngana sala ki mabe, do makambo wana pe bato bakosa kinga do via oyamba yo pa osanini, a olimbisa yo. Nyonso eleka kitoko. Ya on a le 20 bino tu bato bolinga jika boyaka ko commenter botala rajika na misala na jika salaka. D'abord bo aimer, bo commenter, bo partager lenga. Yo koza na groupe moko boye ngana na ngote o monilie na jika ngana partager ngote yo partager parce que mutu mo a cliquer ayeba ki actualité à mopa à travers partage na yo ayeba actualité à mopa bangi mopa. C'est comme ça sangwekendaka. Donc tant que nga na tchelien nga mutu nyoso lobela mopa malam obi no mopa waza yanga otali ke te tika na partager o partager na kota kana moni ba concert na nga na ba confrère na nga o ba lobela wa mopa ba tchelo ko na partager ngo na ba groupe na nga ba ngokutu ba yebite nga mo na partager ngo parce que ba mususu ba yoka makambo ba lobela si leader sango ya malamu ba bomba ngo te le bonne nouvelle ba bomba ngo te ba partagaka ba kenda na ngo au-delà pour ça là. Merci beaucoup mes étoiles, bakofiettes, na bakofifil tout le monde entier. Merci beaucoup parce que vous êtes là. Merci beaucoup parce que vous avez soutenir ngai. Donc nandenge penza ya koloba keno ba commentaire na bino tango na tanga ngo epesa nga makasi. À un certain moment au senti que non tu n'as pas la force, tu es fatigué. Vraiment son tangi ba commentaire wana epesa nga makasi ya osakanate. Et tele misanga comme ça nga ngui pona koloba keno nazonga le soutimate na aborder toujours sujet koloba keno na avancer liboso. Merci beaucoup. To s'abonner, to liker, to partager massivement. Ba commentaire na bino de opesa biso makasi. Rendez-vous lobby na live. Ce qui est à 21h, c'est à 22h. Toujours heure à Kinshasa. Yo mo ronde koyeba keno na s'apprécier pour na zanga jamais live ya Jika. J'aime tout le monde qui m'aime et j'aime tout le monde qui ne m'aime pas. Je vous aime toujours. Bye bye.